Immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche, eza émission na bino, et la cabine ba information à temps réel. Dépêche eza présenté na ngamoko missiono ka aspect spirituel, bo peto na nzoto pe na molimo. Dépêche elekaka na As TV Media, la chaîne incontournable. Boebi na saka bino ba interprétation en anglais, pour comprendre makambo nini ezoleka na mboka na biso. Lelo na kosala bino interprétation na Swahili. Bertrand Bisimwa azali coordonnateur ya M23 asalaki discours kuna na Ruchuru. Salaki salongo pe asalaki discours ya munene na Ruchuru pona ko expliquer peuple ya kuna idéologie ya M23 toko kotisa peuple idéologie ya M23. Nakosala bino interprétation bokolanda po alobi makambu ya kafu oyo peuple congolais batika ko interpréter yote. Bertrand Bisimwa pona za mukusa fana interpréter alobi ndenge nanga yeko rejoindre bango boko yokango na interprétation ndenge nanga yeko ko rejoindre bango alobi poste nini nanga azana ngona kati ya M23 to AFC. Bertrand Bisimwa alobi pe poste o yaza nango alobi pe poste ya Général Sultani Makengo na AFC alobi pe ba complice o baza na Kinshasa même na bureau ya président de la République na ko interpréter moyen na monopoliser parole réalité na ko sala interprétation ndenge na sala ki anglais ya Ramaphosa ndenge na sala ki ya Général Ougandais ya général sud-africain oyo eza na Swahili na bengi ba correspondant nga balobaka Swahili ba translate nga po peuple congolais azala informé boye ba makambo eza koleka na kati ya ba M23 plan nini bazali nango na komonopolize parole te soki nano s'abonner te s'abonner na page na biso pe partager ba vidéo na biso pour peuple congolais ba makambo eza koleka. Sans plus tarder, tolanda Bertrand Bisimwa message nae. Maana mimi najua wengi wanafata maradio, wengi wanafata marezo sosio. Nadhani hizi siku mnatuona mimi siko mwenyewe. Mnatuona tunakuwa wawili na wengine. Nataka kuambia kwamba tayari bozoyoka makambo ebele bazoloba. J'espère que biso na bino tokomi mutu moko. Tosangana bien po to avancer. Bomoni ndenge tozwa bunagana eza na maboko na biso pe eza calme. Hewa mpya ya maendeleo na ukombozi. Ndio maana wale wengine wote walikuja tujiunge pamoja ili tuweze kusonga mbele pamoja. Batika kokosa bino makambu nyonso bazoloba ya mabe to ya lokuta po na biso eza makambu ya solo te. Alafu ninaongelea hapa hiyo ambao mulisikia tunasema AFC, Alliance Fleuve Congo. Tulijenga hiyo alliance pamoja na wengine ambao bolanda makelele oyo eza koleka na Kinshasa te. Ba parti politique ebele eza na biso, voire même na cabinet ya président Tshisekedi toza na batu na biso na kati. Tunakuwa na wengine ambao ni magrupa arme zingine ambazo mulikuwa mnasikia zinaleta tatizo hapa, lakini leo tumekuwa pamoja. Ukisema Corneille Nanga ayaki kokota na M23 po asalisa bana ya Congo. Eloko moko ya mabe, eloko asali ya mabe, kokamata mutu oyo abimaki te na ba élection, ye a publié ye président.
na kuna wafanya siasa wengi na maparti politike mingi ambazo mlikuwa mnasikia zinasema zinafanya fujo huko Kinshasa. Leo tuko nao banda na piblia ye président conscience nanga ezalaka lisusu tranquillité po nasala bana Kongo mabe yango na ye koadere na M23 pour que bo accompagner nga po ke nga mutu napesaki Félix Tshisekedi bokonzi nga pe nakende kolongola ye na bwana Corneille Nanga. Hiyo AFC yetu naanza mnamjua, yule ambaye alikuwa mkuu wa commission electorale seni. Naona ni yeye ndio aliweka bwana. Sasa alituambia, anasema bwana, mimi najua kama nilifanyizia wakongomani kitu kibaya ya kuwaweka biso toza kaka na sima ya Corneille Nanga po akende kolongola ye na bokonzi lokola ye moko apesaki ye pouvoir. Ndio engagement yake hiyo ndani ya AFC, na sisi tulikubali kumuunga mkono, twende pamoja ili aende atutoe huyo bwana huyo, maana ni mtu ambaye hakuganyima election. Ni yeye Nanga ndio alimuweka hapo, alafu na yeye ndio ataenda kumtoa. Sisi ni kumshindikiza peke yake, ni hivyo Alafu hiyo AFC yetu ngambo ya kisiasa tuko na hiyo coordinateur wetu ambao tunaita Corneille Nanga, na ngambo ya coordination ya kijeshi boye bake na côté administration tozana Corneille Nanga, côté armée tozana Général Sultani Makengo. Grâce ya Sultani Makengo nde tozwaka Bunagana. Na ni yeye ndio mnasikia kama tuko hapa leo tunafurahi, watu waonagana ni juu ya kazi ambao alifanya na anaendelea kufanya. Ezana batu bazoya na Bunagana kouta Goma kolela liberation ya Goma. Tunakufa, tunauawa, tunabakwa kila siku. Nadhani mnasikia vitu ambavyo vinakuwa Goma hivi. Ndio tunasikia. Sasa Bunagana ezape na batu bazana Goma bazoloba Sultani Makengo azoumela kolibere bango na Goma. Kutafuta amani. Maana General Makenga bino moko bozali komona bato bazouta Goma bazoya na Bunagana po na Goma insécurité ezali makasi ekomi makasi. Naomba wale wa coordinateur wetu wawili kama tozala na kimia malembe toko libere Congo na sima ya Sultani Makengo. Nasi bolandi Bertrand Bisimwa moko na moko tsa commentaire ngelo na kolobaka na président Félix Tshisekedi koza kidibate kozala kidibate fungola misu lokola musée Laurent Désiré Kabila. C'est le moment yomoko yoki batu baza même tina kati na présidence tina bureau na yo tina ndaku na yo yomoko yoki président Félix. Donc ezaka l'histoire nge se répéter ndenge samaki na musée na kati ya musée zaki na ben filtré mbumoyo abebisaka madesu azaka na kati ya lidesu. Donc muto abomaki musée zaka bato bazaki kati ya musée aki lokola lidesu nyamo azaka na kati ya lidesu ndabomaka lidesu. Alors bato bakosala mabe zaka bato bana kati ya ndaku na yo, bato baza na kati ya bureau na yo, bato oliaka na bango. Il faut zalaka prudent. Ngala pesi na ngaka conseil président Félix baza ko tromper na baguerre M23 AFC Nanga, mais keba bako salope système à musée Laurent Désiré Kabila na kati ya palais penza boye systématique na pesi ka conseil tolingi te komela yo po ekozala isusu tozaki na délige ya Mobutu oyo yo lisu ekozala deuxième délige. Tozaki na délige ya Mobutu
tokanisi Muzaye a libéré biso Muzaye lisusu mama na délige yo poye tokanisi ke mwana mboka ko sauver biso siko baleka lisusu mwana mboka en tout cas tolingi yango te yango il faut la prudent il faut ba précaution ne ba mise baloba l'homme prudent voit des mal de loin alors c'est le moment soko za prudent il faut mona musika ngo eza nini na moment oyo ko signer kolongola tous les généraux infiltrés bwaka bango libanda ba généraux nyonso infiltrés bwaka bango libanda ça le recensement na armée oyo aza rwandais to nationalité douteuse atika armée okei na civil na parlement na ba institution mboka na service à renseignement immigration oyo nyonso aza na nationalité douteuse atika mboka osalika wande muza salaki alamungi na tongo ke na pesi 48 heures oyo nyonso azali rwandais atika territoire congolais nde bokai babizima kara bango to te armée na biso ekei pesa bongo o bakotikala peuple ako charger na bango alors nga na pesi ka conseil babitumbu ezosala mane eza na kaka bazo tromper au vigilance mais baoya koluka wana kati ya ndaku ndenge balukaki Musée Laurent Désiré Kabila président Félix l'homme prudent voit le mal de loin l'homme prudent voit le mal de loin a bon attendeur sali dans la commentaire mingi ya kochate na pesi oka conseil l'homme prudent voit le mal de loin c'est le moment peuple a telema ba Rwandais bakende na moment oyo oyebi ke okoki kozwa mpe capitaine au commissaire chef d'état-major général oluki ka capitaine moko ya courage au commissaire chef d'état-major général oyo aza mpenza congolais de sang même ata aza capitaine aza ndeko no problème te eza aza moluba mais ata aza ndeko na yo oyo akoki kosauve mboka problème te ezala aza mongala problème te mokongo problème te mais azala capitaine de sang mpo oyo azodirige Burkina Faso aza général te aza capitaine mais azodirige na bagénéraux chef d'état-major na ye azalaki colonel auti kokomisa nde général de brigade sikoyo chef d'état-major ya Burkina Faso azalaki colonel auti kokoma nde général sikoyo alors c'est le moment okoki kozwa colonel moko ya makasi na armée okomisi chef d'état-major général ozwi capitaine moko na la police okomisi ye commissaire général à la police soko ozomona bato nyonso baza suspect l'homme prudent voit le mal de loin nasukisaka na losambo nzambe tata sunga Congo nzambe tata kamba Congo nayembango deja na nzembo tolanda ta mo extrait muke ya nzembo nayemba nzambe tata sunga Congo losambo ya lelo nasambeli te me nasukisi yango na nzembo nayembaka pona soutenir Musée Laurent Désiré Kabila ça fait plus de 20 ans nayemba nzembo wana tolanda yawe biso bana ya Congo tosala nini na mokili ya se omengo nyonso na mabele esalema se nayokasi biso bato yo pambola tokoma komona pasi yawe biso bana ya Congo tosala nini na mokili ya se omengo nyonso na mabele esalema se nayokasi biso bato yo pambola tokoma komona pasi Colossiens 4:1 nzambe tata sunga Congo nzambe tata kamba Congo bokelaki Congo na bomengo lokolelanga na ledena nzambe tata sunga Congo nzambe tata kamba Congo bokelaki Congo na bomengo lokolelanga na ledena Congo Congo baseleki Congo Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi baseleki likolo
liloba bapolitisien ya kanyaka mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.